Yei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés: sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique, un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavobo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya tongo ya lelo ebandi bomo mesano bopesaki ba remarque belé misa ezo bana na retard des fois na 15 na 20 nous sommes décidés ya kobanda misa wana kaka soki 11h juste bande nde tozu mokano lundi mardi mercredi jeudi vendredi na ngonga ya 11h juste bosolo na politique ezali même na pokwa soki rendez-vous ezali 19h30 tozo sala nyonso pote et monsieur banakaka na ngonga wana ndenge bilo bolingi. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Bozo lembate ko pesa maboko na bosolo na politique. Après avoir été à Kikwit, boyebi ke toutaki Kikwit. Na Kikwit wana nazaki na mwa suki ebele na zongiawa salon Frank nde ayambinga ya bongisi elongi oyo. Salon Franco na évité bino ne bokobeta maboko est-ce que sango abongi to abongi te po batebele balobaki ote sango okomaki na suki tina mino sikoyo sango abongi salon Frank merci. Lelo na tongo tokoloba ndenge na anosaki déjà lobby tokoloba pambate ese akomi l'actualité politique eza ko évoluer te
kaka kuswa na FCC na cash bombanda o bango bana ngona kati ya likambo nde yango evandisi makambo nyonso to akopusana te. C'est-à-dire lokola mboka etelemi esengeli tobenga bato maile esengeli tobenga banganga esengeli tomona tobenga bato bamonaka misu mine po même ba Denis les bazala misu mibale na kanzeka za na misu mine po ya kutani na président na zui suite te na yebi ndenge ya betaka soke sa mona ki eronde salo bido ti Denis les mikolo pe azomona te na yebi ki soki mosakoli amoni akoloba mais mikolo pa azomona te ngai pe mikolo ndoto aparo na lotaki ya suka na mikolo pe na zolota te ezo singa bato mususu ya misu minei ba o bako mona au-delà pote batala bato ba yebi comportement ya chef de l'état bato ba yebi makambo nyonso ndenge ni ya kotala donc na yango wana esengeli toyeba nanu bosolo na politique lolenge nini makambo oyo ekosalama. Alors on va parler un peu de tout sauf rien. Je vais vous lire les informations du jour, mais avant cela nous allons recevoir notre invité. Pas de panique dans le studio, pas de dérangement. Pas de dérangement. Nous sommes en direct, on va évoluer. Ndekontingi Pouloulou, Azali, honorable député national, élu à Funa. Lelo na tongo, Mikole Bele, Tozumo Okuta na ete, Kasseleo, Toza Solana, Mbote na yo. Mbote Ndeko Sango. Na sepeli, Lelo Tomonani Susu. J'espère que Ligue des serviteurs, ils sont dans le bêta marésulté. Il y a moi la pénalité des alliés motolo na yo, mais au bêta moi sur le soloté. Ligue des serviteurs, des salaki moussala et on a commis député. Mais au lobby la marésulté. Si. On va passer na ba bébé ba ou ce qui nini. A la Ligue des serviteurs. AAB. C'est-à-dire que du point de vue politique, pour nous causer la député, il fallait qu'on ait un parti politique. Parce que bah ONG est aligné à candidat député. Ndé on est Ligue des serviteurs et Kindaki ko adhéré na AAB ne dobimba député kuna. Donc Ligue des serviteurs ils ont continué, Ligue des serviteurs ils ont sunga batu. Ils ont kolakisa batu ke ndenge to koza la batu. Pour mon nambo na bokomi batu te hein. Tous ça l'effort à koma batu. Mais nan to komi batu te. Yango moni ke ba mesure nyoso bazoya nango ya état des droits batu mbele ba sepela nango te. Pour mutu akoma kaka mutu soka bani ko respecter mibeko. Donc Ligue des serviteurs au moins place de commisiko biloko nyos na la Ligue des serviteurs yango ndeko salema toujours qu'il na des courants de pensée aux hommes na tête komaki na lamuka na FCC cash ba komaki bloc moko lamuka bloc mosusu l'autre na des courants de pensée mais ce qu'il faut pas se définir parce que nous avons besoin la FCC cash ba na idéologie politique té lamuka ba idéologie politique té mais la constitution punitive oyo to senga l'article 4 il faut dans un bipartisme donc des courants de pensée seulement na mboko faut dans nango de yango moni makambo nyonso na lobakala siko ndezo lingai bana kosala yango moni FCC cash basali sanga moko bloc na bango la moka pe basali sanga na bango sikoyo ndenge cash azolinga longwa na FCC alinga longwa na lisanga FCC bazongela esprit ya Genval. Si vous avez un esprit à Genval, tout ce qui est dans des blocs, FCC, na ancien Lamuka, na nouvelle peut-être configuration. Donc, nous sommes en Moko, ils ont vision, on a la belle carte. Nous avons une vision, on a un mais finalement, parce que le Ligue des serviteurs, vous avez très populaire avec cette ONG, la Ligue des serviteurs, Oyomoko évoqué le Tongo, Batubeli, Bayebio, et ça, pensa maternité et Botakio. Malgré makambo basei ngala kansaki na constitution na yo kwa ko proposer likambo oyo ko boma basei parce que basei wana BBC ba réputation abato ebele lokola yo nengo za wana ozala Ligue des serviteurs ozala ki très aimé ozala ki neutre ozotala wa sali malamu komisi ozaki moto bato ba ko consulter ba mbalebele mais likolo ya sei o se retrouver na famille politique ou mettre yo en difficulté na bato mususu ba mususu ba trouver ngo normal mais bato mususu ba mona ki ngo ozala ki inadmissible. Je pense que peut-être la constitution, vous n'avez pas pensé à vous proposer peut-être un modèle justement pour nous pallier dans les cambo to évoquer. Bon, c'est-à-dire que c'est un contexte congolais pour les moments à m'abêter. Parce que Moutonio Sto a l'ingaki à la députée, à la candidat. Candidat et comment il y a 50 000 candidats. Et puis c'est difficulté dans CENI. Il y a un bâtiment qui nous soit 6, c'est même 750 partis politiques. Mais tant que les élections se retrouvent dans 85 regroupements.
réduit. Aux hommes, à 85 regroupements réduits, et token à l'élection, FC Sazuka a 12 regroupements, et puis, bah, nous avons 4 regroupements. Donc, nous avons formé comme réduit. Donc, si tu as la population à la mature, comment être député, qui peut être député, seuls les élites doivent diriger. Surtout comme il y a un esprit où on a moutami pekisa, qui est cause à la candidat député, il y a un pekisi. Tout le monde est conseil. Mais pour le moment, c'est important pour éviter de quota. C'est vrai, dans la côte de la FCC, pour tout qui n'a élection, parti au biseau de Salaki, tu se retrouves dans la FCC. Batebele basepelite ntingi mais ndenge ni lokoti na FCC oui ezangate ngana za mutu ndenge ni nabota maki na mamo ya ngawana ezangate ngana za mutu ndenge ni nabota maki na selemba ezangate ezanzambe mutabungisa biloko nyonso na se retrouver place wana mais pour na rôle nini nzamba monela ngana kacha FCC pour que nous jouer rôle ya ba événement nyonso zo lekalelo ngana nzamba tinga kene na FCC na lokola Kirikou ba mourir mutu mabe abali kalaba la sorcière. Ando kianyoko la kabiso oui, mais après avoir kobala kalaba la sorcière, mboke bongaki. Nzamba tinga kene FCC pona ye blanc ya mona ngo blanc. Peuple azomona blanc mais ya azomona leko muso. Peuple azomona noir ya azomona blanc. Ozo comprendre biloko ande mwana. Batindinga kene ko yebisa bango. Mona kata FCC bazaki na dialogue te. Mutu moko apesa ka ba idée. Tu vends par exemple que non. Il faut manifester que la majorité n'a qu'à parlement. Non. L'adversaire n'a pas besoin de faire de sécurité. L'adversaire n'a pas besoin de misère à peuple. Je n'ai pas adhésion à battre. Ok, président, coordonnateur Némi a dit oui, cette fois-ci notre roi c'est le peuple. On a coordonné Némi. Cette fois-ci notre roi. Il n'est pas comprendre. Il n'est pas comprendre. Némi pas comprendre. L'adhésion, on est le côté de si je que non, ce qui en interne, tout ça n'a pas débatté. Na carte interne, tout ça n'a pas opposanté, ou pas s'opposer. Nous autres, nous avons FCC, rassurez-vous qu'on ne va rien changer. Tout pousse à permettre à peuple. Dans les logos pour perdre. Président, c'est Kébino. Parce que le pouvoir, c'est avoir le président de la République comme membre de son parti ou de son regroupement ou de sa plateforme. Oui, que FCC, mais gestion. Oyo caractérise le régime passé selon ma lecture il y a battu belé ils ont la tabangoти lelo yo za moto za na crédibilité démocratie le ba Franck Diongo démocratie na dictature et bala na raté moko il faut amener la mususu tant on se retrouver na FCC yo moko penza to le ba au-delà de mission nzamba pesio oyebi pe que za mission difficile ça c'est un deuxièmement na FCC tiovandibo nini okuti ya mabe avant ibisa biso makamba malamu à part likambo ya dialogue nini okuti ya mabe olobi ke FCC eza mabe musala nga na kosala yango makamni ya mabe okutaki na FCC bazaka na idéologie te c'est-à-dire bazaki na courant de pensée te tout tourne autour de Joseph Kabila autorité morale nde na yebisi bango que non nous devons créer un courant de pensée les hommes passent les institutions restent yango monaki bakendaki mboye la loge yango moni bazo multiplier bazo ko structurer maintenant FCC faut courant de pensée toza banani ba socio-démocrate ba socio-libéral banani malgré ba professeur on a courant de pensée là c'est-à-dire que courant de pensée za kina noté mutra mutazo ba courant de pensée na ye mais na kati kuna ba partis ebele mais courant de pensée c'est-à-dire toujours définir courant de pensée parce que si vous définissez le courant de pensée, quel est le rôle de la personne et comment maintenant valoriser la personne, comment suivre les idéaux pour la personne. La personne vit dans un pays, comment sécuriser le pays, comment arranger le pays, comment mettre le peuple dans une situation meilleure. Idéologie politique. Au Congo, depuis 1960, tant qu'un ingénieur a régné, désordre ils ont créé na batu au basala ba sciences humaines basuka déjà ba juriste ba politologue bino ba journaliste ba relationniste basi basuka batikala kana ba histoire mais innovation ba difficulté comme nango lelo seuls les ingénieurs vont amener les changements
Pas forcément, parce que dans d'autres pays du monde, les ingénieurs est-ce que les autres présidents du monde, les ingénieurs, ça c'est... Ingénieur, soit 1700, Tito Komana, 1902, États-Unis. Seuls les ingénieurs amélioraient les pays. Quand ils ont posé les jalons, la France également, la Belgique également, l'Angleterre également. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tant qu'à un ingénieur 5 quittés. 5 ingénieurs. Je ne parle pas de porteurs de titres d'ingénieur. Ingénieur. Le même diplôme n'est Ziki. Et les Kanishil Naye, Lobeli Naye, Salé Naye, et Tambouli Naye, Aza ingénieur. Si vous avez 5 quittés, Arubana Rotatonner, vous allez sapeur pompier. Peuple, gratuité d'enseignement à Saliam. Babani Bouté Bakal. N'y peut te proposer qui m'a camouillé à soins de santé, gratuité à soins de santé. Ce qui peut être Babani Bouté Bakal, alors qu'il n'y a qu'un ça là, Babami. Par exemple, je profite, merci à chef de l'État. Merci. Ça fait depuis 1986, Nzela Selema et Boukana et Beba. Nzela Elenge Samakal et Boukana et Beba. Na Sengaki, na Komaki. Ba makadamiser Selema. Ba place au Moulaga, na Boka Mabanga wana. Bati yango béton. Bati makadam te mais béton. T'as dit bati Fati. Bati Fati. Do banda lando ti mabwana. En tout cas, président de la République, merci. Donc pour le moment, la Selemba, le problème est commis définitivement résolu. Merci. Président, chef de l'État, merci. Oui, le problème dans le regroupement FCCT au Sengi Fati, merci. Nous avons un problème dans FCCT. FCC, on a un vous confondez AMP et FCC. Vous avez AMP, MP et puis FCC. Vous confondez. Mais la minute au dialogue, vous allez, puis la minute, même temps, vous avez dit, na Kingaka, le chef de l'État à lobby, maintenant l'autorité morale à lobby, il faut respecter les présidents de la République. Parce que quelque chose qui posé, on m'a dit que moi attendre loyauté, mais il y a 19 personnes qui parlent. Tant au lobby par exemple qui non, PPRD une discipline na bino, ils ont mis un problème. C'est comme si tu commis wagon et à PPRD, vous posez un problème, vous te soutenir bino. Est-ce que, parce que les autorités morales, les présidents, il y a pas perdu, il y a pas ça la gagnant, il y a une autre bien n'engagé, habité. Voilà Kabila Mtazo. Oui, oui, je fustige ce comportement. Vous devez respecter les présidents de la République. Ngai, papa Nabino bo respecter, papa Baninga bo respecter, ils ont mal à monter. Et puis il y a papa, il y a Mboka Mobimaza, président de la République. Nous tous, nous sommes sous son autorité. Il y a un bateau na Kingakati, yomto. Et ce que na Kingakati. Nasina Kin. Bambale belé. Si vous yop na muto na Kingakati wana, bateau nyon so FCC. Babanga Kabila pona munduki, to babanga epena pona respect à bateau. Selon ma mamsu to yoga ipareti bachaka munduki na mesa na lobiteke eza yomto websangai. Bachaka munduki na mesa so bazoloba. Eza ndengona te omoni Joseph Kabila Azalaki, chef d'état-major, a commencé chef de l'État. Pendant 18 ans, président et Nabissonios, y compris Félix Tshisekedi, chef de l'État, Lelo. Les riches ont l'air passé. Lelo, Félix a commis président. Moutou Azalaki, président de la République. Azal sous-président. Le sous-beaucoup de homme ordinaire. Par rapport à l'éthique, classe éthique, na méthodologie de faire, la méthodologie de faire. Moutou est président de la République pendant 18 ans. Quelle est la particularité à Kabila au Batouba Yébité? Oh, yo pour maintenant, on a musico yakate, mais tant qu'on découvrir Kabila Nélemani. Non, on a découvert que Nabana ko sala étude ne bana kala na biso ko na iba. Yo zara expert na comportement Kabila. Na comportement ba. C'est-à-dire problème il y a Joseph Kabila, autorité morale à FCC. Mingi a sali la silence. Omoni de l'obscurité, dans les chaos, jaillit la lumière. Et ça, idéologie nae. Ayo kibino bopotani muna tuni minu ga loko mobo. Ceux qui par exemple les bolobagi na bine loko te ngesani. Alors j'ai la question à tout le monde. Si par exemple na nyonso bolobagi na bine loko te ngesani. Dans le coin de l'ikamuya cour constitutionnel, l'ikamuya prestation à serment. Batuni mais siko ninge après salisi prestation à serment ba juge wana tout communiquer ne nabi oh vous communiquer pourquoi
bolinga ko créer des ordres si vous communiquez na bino te ko sani justement prestation à serment wana bino boyaka te pour nani instruction utaka pa na bino boko ba député to Kabila mutabenga ka to nemi pourquoi boyaka question na posant c'est-à-dire né ya problème to solo la né ya problème lingi na yeba pourquoi boyaka te c'est-à-dire ngana député député et yo peuple nda voter député et sénateur et il y a ce qu'on appelle les règles à suivre donc on a parlé du peuple sur convocation ya bureau batinde la caption ba cérémonie nyos batinde la biso moi invitation bureau a invité ba député bureau à assemblée bureau à sénat a invité ba sénateur mais invitation y a quitté invitation y était ce qui présidence de la république mutu organiser ki biloko wana alinga ki pe atinde la biso ba député ba invitation ce qui même présidence à sala ki ango qui atinde li ba député ba invitation ba tiki yango na parler du peuple bakabola toyo kata sango ke batika ki ba invitation na parler du peuple tunga to zo ba invitation wana tunga to kenda biso donc boyate pour ba benga neti ngana zaki na ngote zaki na invitation te parce que na kati invitation ce qui ba cérémonie wana ba koyebisa bino okovanda wapi kotoyo eza côté ya ba généraux côté ya ba ambassadeur côté par exemple ya ba ministre côté ya ba sénateur na ba député côté ba invité côté ba représentant ya ba structure côté ba tu aseni côté ba ta yo ka communiquer te FCC ba boya ba tu va participer mais communiquer non ezalaka débat kuna kinga kati non ezalaki na kinga kati te bozala ndaka mabunda je me rappelle alupanga mabunda ezalaki na showbiz ya la showbiz mikolo boni showbiz mingi mais ça va pas perdre ezaya de okasongo pona moni bozo ba bo benga showbiz na kansaki mwana sa mutasale loko na ekase olete boluwa ka ba rotana ya étranger beaucoup de mbongo ba mwana mboka très bien pas de problème ah mais oui c'est-à-dire débat ni ça débat zalaka que d'abord il faut poser les problèmes tant ba que non ba pesaka mutu te bokende te ba lobeka mutu na mutu lobinga na okende ngate oya si parole binga na okende ngate musu ba lobinga na okende ngate mais ba lobeka te que non bokende te wana mutu wana yoka bien te très bien ngai neti kananga na kendate parce que invitation ezalate il faut qu'on respecte ba biloko wana il faut qu'on invite parce que ça président de Bigaza wana obi suba kangio à moins d'un mètre ya chef de l'état ba bengisa kiote oza na protocole te eza infraction OK prison suba kangio na cercle ya chef de l'état moins d'un mètre oza invité te oza protocole te eza infraction oza na intention de nuire et oui à la personne du chef de l'état donc même chef de l'état n'est pas ko benga ite na numéro à chef de l'état na ko bengete suna bengi comme infraction faut yenda benga yo na ko kene ko tala chef de l'état te na ko tala ye eza infraction faut yenda benga ngai très bien obinga mundela intérioriser moi caractère wana omona mundele po ya pa na ifo benga et c'est ça même l'éducation ya bato ezalo kwa ya biso wa tenzala ekomisi biso kwa baninga ya bato nyonso na utaki gambela ngena subande na kotela kiao o ezanda kwa mutu ayebite obengi ete oye kosala ni tongo boy bato bakota na bandako ya bato ote to utana biso ponga bime na moto asoaki difficile na dusoli siko na bandiko ya boy kanko kolonne na setuwe na ngalima yo moko tali trajete na mbula na ba risque ba moto ba kwa tuto pamba benga na téléphone eza l'avantage na yo faut ko benga toujours on va souffler un peu na uti kikwiti na bisi bino ke na komi mwana mayumbu c'est vrai que nous avons un manga ici, pas na biso ezakuna oleka pena ba pai kongila nous avons un manga ici. Mais condition na kuteli batu na kikwiti. Kikwiti oyo batu nyonso ya ndenge na ndenge tango na tuni ba kombo kuna bazo bisanga ba kombo ya ba Kinke Mulumba. Kinke Mulumba oyo akimaka bosolo na politique awa po jour ngo soka yaki fibre optique ezaki ya munene ba papier 12 likolo ya mesa mayakate. Batangi makambo Olivier Kamitatu batangi lingai bakambo ya ndeko muzitu na moni kutu na hotel ndeko muzitu atonga kuna ngopos Willy Makiash wana batu akuna baza kotangela batangi linga pe kombo afayu le roi leader na ba batangi linga pe kimbuta batandenge na ndenge mais condition au bandeko ba ko vivre Kikwiti eza na plus de 200 têtes d'érosion 200 Kikwiti wana Kikwiti
ya mbuta kizenga kikwiti ya mayobo ya bato ndenge na ndenge boyoki bakena ya obeminako rien na askari sazo vivre koleka mutu na nzoto na kikwiti condition nga na kuteli bato baza ba électeur ba vota botala kaka érosion moko na komaki wana mai na misu na sololi na mama moko na okipasi bobanda susu kana dossier ya kikwiti wera Israël obi wera oui wera Sankara benga président loba na ina zoloba Sankara yebisa président obetaka concert na kikwiti kusangisa bato ba mbongo initiative eutaki epai ya Papi Nyango selon ba information de juste sur tard et que boyokanaki na influence na yo benga bato po batonga stade wana bato bapesa ba mbongo selon les informations trouvées sur place bato alobi mbongo ekoma plus de 40 000 ou 50 000 euros, je ne sais pas exactement le montant. Na bengi yope na za kozwayote. Alors na stade oyo population a lobi mabe. TV za radio te. Ce qui président Ouera Azali na ba information contraire po bazoluka mbongo ekenda wapi. Papi Nyango pe na zuyete. Motema na ngezo pela. Suivez en image ces deux éléments. Toza kozonga wa. Pour te changer ce chapitre to kota na makamna kati Ouera nani aibi yoyo ya bana mbongo ya stade za wapi Ouera. Papi Nyango yoyo ya bana kuna na kikwiti question bazotuna nga yangwana en image et puis on se retrouve après. Incroyable mais vrai, plus de 200 érosions menacent la ville de Kikwit dans la province de Kwilu. Plusieurs maisons ont été emportées et des routes des desserts agricoles coupées en deux suite à ces érosions, comme c'est le cas de la route de Kazamba qui est une route d'une importance économique capitale qui va jusqu'à la frontière avec l'Angola. En conséquence, plusieurs familles se retrouvent sans abri et cela sans assistance aucune de la part des autorités politico-administratives. C'est ainsi que devant les caméras des Bossolona politiques officiels, la population de Kikwit demande au chef de l'État de s'impliquer dans ces dossiers. Nzelo lokola bomoni yango kaboli biso moye to kende église ezate moye bana classe bakatisa ngambo kuna ezate kolongwa na nzela wate toko sala 50 km awa bato ya ngambo na ngambo bokutana te oyo kuna ndako na ngambo tokome bato ba face vraiment moye ezate to meki na babeshi leta libulo ezayo mukesimbi te awo apena leno nzoto lembi nango tozotalaka ndenge eza na kokende tina suka soki ezokende ti wapi toyebi te mais oyo nanu eza route nationale route principale oyo eza na boulevard bakotisa yango te soki otali eza na bapoto oyo mobutu atika oyo eza ya kala soki otali ezosignifie deja eno toza na route nationale batalela biso nzela oyo soki te ekosenga eno totiana efise limite na barrière bato asite batikalaka kuna biso mpe totikala biso koto mpo tozomona te eza commune ezoliesa soki ozoka bataxe bazofutisa wana na commune mpe regrete mbongo wana ezokende wapi bato nyonso bakoma balocataire awa lupango ezalaka kuna nyonso balupangu na koto tokoma balocataire tala nano awa epa na biso yaya na biso asalaka na istem bon tala makambo amona akoma locataire alongola ndaku akenda kofutela omoni makambo ndenge eza. Les autorités compétentes sont appelées à intervenir d'urgence pour épargner leur vie étant donné que la vie humaine est sacrée. Malgré les multiples promesses faites par les autorités politico-administratives et culturelles pour la construction du stade municipal de Kikwit dans la commune de Kazamba, province d'Ikwilu, 3 ans après, rien ne fait jusqu'à ces jours. Les habitants de Kikwit deviennent impatients et ne veulent plus attendre une nouvelle promesse comme celle de début des travaux lancés par Robin Minako, président de l'Assemblée nationale, et Papi Nyango, ministre des Sports d'alors en 2017. En croire ses habitants, l'artiste musicien Weranson avait tenu un concert à Kikwit en 2017. Au terme de ces concerts, tous les fonds générés devraient contribuer à la réhabilitation de ces stades. Au micro des Bossolona politique officielle, ses habitants veulent connaître l'endroit où se trouve l'argent généré par les concerts de Weranson, étant donné que rien ne fait jusqu'à ces jours. concert plein, bimisa soki ba 40 000 $. Mbongo te batiana bango de na Papi Nyango bisika pe azokende population ba sepela te azokelia ba mbongo kaka oyo na ndenge ya bango moko me biso moko to sepela te po bana mboka nde ba sepela balia ba mbongo banambula nini élection 2006
Tilelo. Todo nyoka mawa mbongo boye. Boye te? Magadam kaka longwa wana poko makomini. Tala ndenge zanzela ezate. Wera beta ndula wa biso tutu talaya wa lobi. Mbongo la beta lindule la zuite na tiki ya ngopo la kosilisa. Contribution la ngapo la stade de Les autorités compétentes sont appelées à agir dans un bref délai pour sauver ces stades car il est menacé par des érosions. Très bien, merci beaucoup à Précieux Mouyoko l'infatigable. Alors, je disais tantôt, Nzela wana yango kindaga pai kongela, yango ezokende gungu, yango ezokende kase kaka nzelo wana, mais condition bo ekomi na nzela wana na ebite. Ba député o ba uta Kikwiti bazo miyoka ndenge nini. Élu national, ba ministre ya Kikwiti bozo ka nini. Ozui penza camarade no kotolobi ke toki pa na biso na village, toke ndokuta na bande ko na biso. Obi oke no mona pa na biso, zunde ko na yo. Ozui mwana mwasi okoma ko bimana zanga na bovawa. Okosaka yeke yo zaka obota masoki wapi loba na ko bota mala Kikwiti mema yena nukuna ake ndoko la côté na bino komo ko ka pasi o ka soni eza mukolo mususu to vai na kingakati boye batu balobi obi ozobeta beli sola kingakati ka lo to vana na sona ndaku kasi nazo betela binote na kingakati to vani bina boye batu banolo ba wana balio ba oleka to balio ba te bazana bango balio bazana na bango bangando wana minene bazana bango siko bino bovandi to vani mwana tozolobati to mamoto bazobeta masolo ngai notable ngabo autorité morale a eu parole bien excusez je voulais rappeler un fait parce que zaki autour ya ningi to raté présidence candidat na biso président zuité ningi to kosala poto zongi la candidat to zongi la présidence de la république batu balobi yoka siko autorité morale abi omoni bino boloba ka boy boza ba notabilité ba notable ba nini na era campagne élection na éviter mécanisme nini bino boko gagner le président de la république tout le banano vérité na era élection ngai na komi na Uvira na ba notable oka bozaliao ba notable bozao na komi na Uvira to komi 18h ndaka kola les ate mais ba député en fonction bazali ba sénateur en fonction bazali ba ministre pe ya côté wana bazali mais bazana bango na bandako na mboka te bosiko ngai place na kolala ezate faut que nolala pas monseigneur na ba catholique pe courir banako lekana te na nolala ndeni na kama ki obligé à kozonga siko bino na bamboka na bino bozana bino na bandako te siko batamboka bakoyebila bino na eloko nini boza ba notable ya ndenge nini siko bolbaka boza pembe na peuple ngo bino bozaka pembe ezaka ya ndenge nini na ebisiko ki batu bavandi. Mais est-ce que Kabila n'a posture il peut avoir du courage de parler de ça, d'autant plus que je suis en 2018 des ans dans mon tour à Kiti les sous-albi et s'il était na Kiti na Kasai na commune na Kasai quand na campagne élection na suis gouverneur ya Kasai to telemi na balabala na mona ba mama bazo kine bilanga bazo tia mona bazo ba wana Kabila bongo wana nani kape on dirait nzambaza laki na ngaki no bazo tuna Kabila bin nzambaza atuni siko mutu aki pemeni bazo lo banini o bazo tuna yo Kabila me o boza pemeni na bitebenga ba mama wana abengi ba mama wana bae mama bolobi ni note tozolo bakaka yo Kabila me o boza ne pemeni na toyeba te soki nani mutu ngo bazo tuna soki nani gouverneur na bango siko boyebisanga nano yango bato bino botiaka ba gouverneur bato bino botiaka ba candidat population ko dayebi ne bango te boko gagner ba election ndenge ni boni zaika parenthèse mais la parenthèse on a mis tous les aïbélés est-ce que on est parenthèse yango na lobi na parenthèse par rapport nengo lobi ma Kikwiti ngape na retourna yote na retourna yote menga na zo réfléchir à haute voix est-ce que Kabila lelo à cause na lolendo penza abandolo ba ke Congo ko bonga te mboko penza ba konziba mabe Kabila ko loba mangambo na te parce que lui-même fuit dans la casserole yenda zaki na place à ba décision donc à un certain moment nengo beti li solo na mtumso azo ya on a biso ko loba mambo ngakati boite ko beta li solo jumo na kin pas satana to sola tout ça dans moi ba réserve on a l'obité que Kabila za Satan. Ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, je vais prendre les informations du jour et puis on va changer de chapitre. Bukavu, vive tension à la prison centrale au lendemain de l'arrestation des 2 personnes et des 2 responsables. Afrique, la RDC prend 2 places et occupe la 49e position à l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance. Ferdinand Kambere, l'ennemi numéro 1 du peuple congolais, est celui qui s'inscrit dans un schéma de la violation répétée et intentionnelle
de la Constitution. Kouilou, les maires adjoints de la ville de Kikwit aux arrêts. Sud Ubangi, l'UDPS dans la rue ce mercredi à Guémena pour soutenir les consultations du chef de l'État. Sud Kivu, des députés provinciaux du FCC déplorent l'instrumentalisation de la justice en République démocratique du Congo. RDC toujours, la production et la délivrance des passeports reprennent le 23 novembre 2020. Covid-19, malgré l'annonce d'un vaccin, il reste un long chemin à parcourir, l'OMS. On termine football après 5 nuits les défaites. Nsengi gagne enfin son premier match avec la République démocratique du Congo. Très bien. Alors on entend maintenant sujet Ndengeali, Ndekontinge Pololo, député Ngangamaele, Motami Soumine, Oza Moïse Nakat Égypte, Ozola Nanda kwa Pharaon Mozana mission. Okota Kingakati na mission Nzamba Tindayo. Tokoyeba na suka so okutana ki na Nzambe to eza mission na yo moko. Nalingi tosa na yo eloko moko ya liboso. Yo landi discours ya chef de l'État. Discours ya chef de l'État. Il y a 6 minutes. Bato balobi ton ezalaki makasi. Le fond ya discours peut 6 mois complication parce qu'il y a un de boti ba consultation. Mais on a une question na ngai zabo. FCC na cash bazali bato babande ko tambola lisanga moko po ebota gouvernement otozana ngolelo. Toyoka ki ba discours de part et d'autre ya ba flatterie na lingi yo mingi ngape na lingi yo mingi. Na moni mabe na yo te yonde mutu nanga ya kala. Ezalaki maloba bolingo basala communauté de biens FCC cash. Mais to umeli kaka 2 ans awa français changé. Yo za mutu mona kana misu minei na lingi lo bana motema no mobimba. FCC na cash bazo wela nini. Félix Tshisekedi, président de la République, a bandi ba consultation. Na yebaki ke yo ko kende consultation mais yo keite. Eza rendez-vous a moneno yo manqué. Kabila na Félix bazo wela nini. Po na yo ki a ote Félix akoloba wana tokokota sima. Mais Kabila zo rappeler makamba ba corps. Ceux qui ont tali penza makambo zaka na kinga kati yo ka Kabila ne azoloba. Po Kabila lokwa lobaka te yo po comprendre. Lem so milobeli on ndenge nonga na ebite. Kabila na Félix bazo wela nini pour le moment. FCC na cash bazo wela nini. Bon, vérité c'est que Moutou, au moins Nzambe atanga sali Moutou. À un certain moment, tali Moutou a regretté pourquoi ça l'a dit Moutou. Pour Moutou se comporter Mabé. Mabé. Tango président Félix Tshisekedi a commis président de la République. Nengo lobi wana basala kilisanga ba communauté de biens. Donc président Félix Tshisekedi a comme membre de la FCC, président honoraire Joseph Kabila comme membre de la CASH, ba comme na communauté de biens, y compris bisonios to kotaki na kati. CASH FCC. Ba bien ngo FCC CASH. Ngako na proposer ki na coordonner mi. Et comment FAC. Facilité d'administrer le Congo. Pour et comme tout le monde la FCC cash tout comme la fac facilité d'administrer le Congo. Tant que bani ko poussana au moins na vie l'appétit vient en mangeant. Tout ça na congrès nga na yebi président Félix Tshisekedi moi malam na yebi passé na moi malam na yebi ba politicien on a kotaki na obaye na FCC ba uti na MP moi malam toke na congrès na tali saki bango logo mo na bité faut sécuriser lobby parce que l'appétit vient en mangeant et comme l'appétit vient en mangeant muto alingi na akomi na posa ya kolia mingi soki yo komi ko tsheba kale akobeta ndenge nini. La loi ne libère pas l'homme du péché. Et belé n'est pas prisonnier. Ce qui va la justice va au prison. Tout sécuriser lobby. D'abord la pression moyo kazana elo kona ya congrès. Précieux, sakana na nzoto ata 2 secondes. Moli monde ko simbate. Sakala ka na nzoto ata 2 secondes mais moli mo ko simbate. Omoni. Regarde ça. Moli mo kaka. Hein? Osa osimbi nzoto ko moli mo simbate. OK. Voilà, elo ko ya mo. J'ai pas le son. Tous, très chers collègues,
La loi ne libère pas l'homme du péché. Et comme vous le savez, l'appétit vient en mangeant. Je félicite la commission, mais mes chers juristes, vous avez oublié donc c'est bon même. L'appétit vient en mangeant. Président Félix Tshisekedi, Azotamola, Sali, tapis rouge, Baoner, l'unité nationale. Vous avez na discours na a rappelé que na bino nyonso on a compris que y a la chef de l'État. Bino tout a rappelé que bino ba journaliste. Tango benga Félix Tshisekedi basaka na suka chef de l'État. Bino tout ba journaliste. Bino tout ba politicien. Obo mona makamuna retard, vous comprenez na retard. A rappelé que bino. Ngara baneko sekatanga sa discours. Attendez bino article 69, l'article du chef de l'État. Alors désormais je suis le symbole de l'unité nationale, l'arbitre des institutions. Oui, Simba, le roi lion descend animé wana Simba. Moi na wana basakana mukolo ba yebise ke yonde roi. Ah, tikilanga biloko wana. Yonde roi. Tikilanga biloko wana. Mais mukolo alata ngoke yonde roi. Mboka mumba échangea. Donc le jour où le chef de l'État a dit discours, nazalaki ne songa makasi komona ke bino nyonso tu boyo kisikoyo ki azali chef de l'État. Batu babanga. Parce que bobane ko banga te. Bobane ko banga te. Obenga ka boy. Félix Tshisekedi nga zawana, il faut yeba makama mboko yo. Muninga na yo. Na yoki na FCC batu balala te. Te lungwa batu na. C'est-à-dire quoi? Yo bombaka te. Omoni président de la République na Congo, na constitution. Mieux vous à la président avant que vous allez nzambe na lola. Et l'équipe que vous allez nzambe na lola sur la président de la République. Comment ça? Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Pesa exemple mususu. Pesa exemple était. Pesa exemple mususu. Non, on est chrétien. Il y a l'article 87 de la constitution. Le président a les droits de grâce. Qui a les droits de grâce? C'est Dieu. Non, mais Nzamba non, non, président a le droit de grâce, mais il a le droit de paiement. Nzamba non, mais la lobby, Nzamba soit décidé à vous monter tout ça, les missions. Aux autres, Nimangote. Nzamba ko monter. Akosala ngote po akokate. Akosala ngote. Po akokate. Yamona tuni Nzamba akosala te po akokate. Akosala ngote. Po azokokate. Ateza po na makama kokate makosala ngote. Po na nini akosala te? Parce que to yoka na ibongote. Ozo comprendre. Président a le droit de grâce. Nzamba yokelo mawa. Ako komi ayebi déjà. Ako komi infraction na yo. Ako diminue ango. Vous comprenez? On les a qu'à parater. C'est-à-dire président de Bika a rappelé qu'il bine loko wana. Alors tant que continue na mutu na ye, ayebi si bino ango, eza avertissement. O akomeka akozwa likama. Donc na bana ko lobanini. Président de la Bika faisant ce discours en amont déjà à la Kisibino qui a sa goût. Parce que tant que comme président, Oyokaki, na président de la République Félix Tshisekedi a qui bien dans la chaîne Union étrangère que c'est vrai il existe un accord. Un accord ezali. Donc, mboka za gérer na biloko misat. Au commis président respecter la constitution. Au commis président respecter ba institution. Au commis président respecter ba accord. Ainsi constitution le binin. Nous sommes là, que violer la constitution T. Ben institution le binin. Ils allez à l'arbitre. Que ce soit décision unilatérale T. 3 accord de le binin. Le coup la FCC a majorité dans le parlement. Ils ont droit à 35%. Biso FCC tous ont droit à 65%. Et puis nous avons plus loin. Bon, on a tant qui n'a noté. Mais nous avons plus loin. Malobi que en 2023, yo au soutenir le candidat FCC. Quoi les en accord? Est-ce qu'il y a encore un accord? Bon, en tout cas, na Kingaka, chef de l'État, nani autorité morale, baka accord eza. Kabila a répété bien. Ah, baka accord eza. Accord eza. Li pa baki témoin mususu bozana yao. Atanga inde kombote. Atanga inde kombote, mais témoin azala. Bon, pourquoi Chanel a mis l'accès qu'il y a témoin? Bon, Keba, na baka mingi. Problème il y a permanence Chadar. Problème il y a Martin Fayoulou pour comprendre bien faux à l'angaï.
moninga ba invalida ka ngai na yebi état d'esprit oyo bato na bazalaka nango aza candidat président azaki na ba espoir ebele mais salami ndenge ya salaki te mingi makambo asalaka ce qu'on appelle il y réagit par rapport à sa caution émotionnelle et non caution intellectuelle. Faut ça la différence avec le Kouana. Il y a déjà grand journaliste, donc Nengoza wana. Ketaka bat que Oyo a réagi par rapport à l'émotion, Oyo a réagi par rapport à l'intelligence. Biloko mususu moni mutalobi mabe. Talango na cadre ya émotion. Ya momo na senga ki, nazo senga na bande ko suba kondima. To sala parquet prêt ya CNPP. Parquet prêt ya CNPP. Ceux qui homme politique mo ka lobi makama mabe. Bakanga ye. Batie na prison mais batie na CNPP pour ba soigner ye. Na senga ki parquet prêt ya CNPP. Donc tango sikoyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azui goût que non manda moko kaka ndenge nini tobandi kopusa bato babandi koloba mpe babilobela biso nde totya yo biso nde boyepa yoki mais ndenge nini bino bozotosanga te aye kosala discours na baye kosala nini journée moko na stade de martyr so ebimi ke biso IDPS tokosala remise et reprise kaka na Jésus eloko wana eswa kuna awa lobe kosala remise et reprise na Jésus, c'est-à-dire 2023 akozala kaka candidat. Ah non, il faut que respecter l'accord. Ne yokisko désordre bandi. Respecter l'accord, respecter l'accord, respecter l'accord. Ah, respecter l'accord. Non, qu'on appelle comme respecter l'accord. Bon, tension tango bani ko mata. Et que ça la crée, ministre tout n'a pas problème. Tant qu'il y a un problème, va retirer, va présenter ministre Moussous. Bon, va présenter chef d'État nommé été. Oh non, pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire, où met les boys? Et quand on met là, Pambate, président Anoumaka Bakungu Wakumwanza. Pour Babanda Moussala, ministre à portefeuille, à Sala Lolendo, Mokili tour à tour. Asala Lolendo, papa qui comme le roi Siméon, à Zelagati, avant, à Koufamon Atamasi. Heureusement, il faut décanter la situation. Omoni, et où met les beaux? Mais non, mais c'est moutouillé, tu remplaces pouvoir dire, oh non, mais où met la bonne, non, n'a prêté à ça, remaniement. Tu vois, on est à remaniement, tu non, mais à te, guerre et bandit. Guerre, on attend que bandit boye, nani, chef de l'État, a bien nous. Comprendre que non, l'Assemblée nationale sera congrès parce que va destituer chef de l'État pour une violation de certains articles. À une disposition, à nommer nos procureurs prêts à cour constitutionnelle. À nommer avant, tout ça, ensemble, à nommer déjà un procureur pour un procureur, on a la mise en route, il y a poursuite. À Tchémouto, il y a. Ah, va comprendre que non, c'est mi cour constitutionnelle, en tout cas, il faut tous aller veiller. L'État va aller veiller, va l'oukaner, il faut que qu'on a pour la cour constitutionnelle, tout ça. Nzambala la gâté, au moins Nzambe, à côté de la mingi pouvoir en place. À côté de Tshisekedi. Somoko Boye, il y a. Mende. Et Fouité. Oyoki. Ce côté cour constitutionnelle, au Kolala. À tout cour constitutionnelle, a bengi président Luamba Yaganan. Ba jijo ba salaka mabena era ko ya ba élection. Ba valaka bato abusivement. Ti le lo sanctions à la rate. Na moni salaire ordonnance au sanctionner bango habité. Au go sanctionner bango te faut le kana conseil de discipline bongo la bango décision. OK. Après une semaine, Luamba ko conseil de discipline a salé yango te. Nzamba la rate à côté de souti sekete. Luamba tombé malade. Pour que nous soyons de santé, moi problème. Aïe pas chef de l'État, nazo bela na que nous soyons de santé. Kasi ça la procédure non, ça la procédure et simbité est soit chef de l'État, ba pesi ngambongo te abi mais il pose tomber comme malade. Est-ce que vous démissionner te? Oh non, na ko démissionner na ngapesa ngana démission na yo. Oh quand na que nous soyons soin bon ça va. OK nous soyons soin. Mais il a na démission. Aïe na démission na ye a signé ma bêtise cachette à tiepe d'identité. Ozola nanga ba pesi ba mbongo n'est pas accueil. Tanga komi kuna koto na sima chef de l'État batali bon ko révoquer bango bon nazape congolais ba wana pe bazaba congolais bon a nommé bango kaka asali bango une nouvelle nomination affectation place affecté bango place mususu
FCC non ba juge wana mi balé baza ya conseil supérieur de la magistrature beaucoup mis ça deux juges na mbala moko te en vertu des articles 158 et surtout que mandat na bango zakiti 2021 ans au violé constitution il permettait na violer article 150 lobby ce qui nouvelle nouvelle affectation et ça les logos moté 158 d'abord même si au lobby ko violé te mo misi de na mbala moko article 158 lobby au ça la tirage au sort mais mutu moko fa par rapport par groupe il y a un groupe moko misi de et comme ce problème troisième élément de violation par lobby cour constitutionnelle c'est-à-dire représentation nationale en vertu de l'article 90 lobby que tant aux zones nommées Batoufou et ça la représentation nationale donc on a 9 juges dans la cour constitutionnelle avant le démembrement on a 11 provinces 9 juges plus un procureur ça fait 10 moins Kinshasa donc chaque province peut la représenter dans juge moko si ko yé chef de l'état ya sika tant à sali ba nomination on a ba kasayen ba se retrouver 3 si de Kivu azangi juge moko ba violation au violer constitution il peut qu'on a le article 150 kuna ba le article 158 ba ko ba le article 150 donc ce qu'on landeli débat oyo sikoyo ba juriste ba professeur ba juriste ba procureur ba magistrat il y a FCC baza na raison na bango par rapport à l'article 158 ba professeur ba magistrat ba procureur ba juge il y a cash baza na raison na bango par rapport à 150 mais pour ba vendre boy ba solo ba trouver terrain d'entente exact conséquence des désordres de monnaie donc toujours kufulande ba juriste na mboko yo belela bango lo bantingi ya lobby bino ba juriste bobo mimboka discussion aux hommes na lelo ezaya ba juriste chef de l'État a violé la Constitution par rapport à l'article 158. Selon ma juriste, monsieur. Et ça peut bon parce qu'il n'est pas ici. Non, il n'y a pas eu violation de la Constitution. Dans le lobby, il Christophe Lutundula. J'ai reçu des gens ici. Le président n'a pas violé la Constitution, c'était noir et blanc. Ils ont démontré ici noir et blanc. Dans la Constitution. Dans l'article 158. C'est là. Christophe Lutundula. Na terrain batu mogote baza oza juriste était metika 158 oza juriste était metika na tangelo kaka tanga 158 problème ya te mululendo ma ya kwikila de la kaka nandikaka article 158 de la Constitution. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers de membres de la Cour constitutionnelle doivent être de juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat de membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans, non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tierces tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. C'est très bon. D'un membre par groupe. C'est comme moni, juge mi balé. Au bas mec qui lomba na obulu. A remplacer pe maman wana za expérience makasi na mususu. Baza bangono na groupe moko. Groupe ya conseil supérieur de la magistrature babimi 2. Abimi si 2 à côté 2. Kuna balobi nini d'un seul juge, d'un seul un l'axi moko un seul donc d'un seul donc deux apôtres de un seul mais un bon français balobi d'un seul moko sikoyo na 150 balobi ba juge bako kene na bango mais c'est le même à une nouvelle nomination bango va se protéger na nouvelle nomination omoni anonyoso oyo ezali ba juriste ba constitution na désordre oyo ba juriste ba constitution na désordre oyo ba professeur na bango nyonso tout baza incapable FCC bozo manqué président de la République ba respect ba lebele ezana problème ba juriste te na FCC boza sincère te vous avez signé un partenariat tout le banga okaka partenariat na chef de l'État mais vous n'êtes pas sincère na kata coalition bakoka jambeleki belé na programme à mokonzi ya mboka manque de respect. Janine Mabunda est pointée du doigt par les gens du cash. Tambou Mwamba également des propos discourtois à l'écart et à chef de l'État. Manque de respect. Et puis Makamounio sur mokonzi ya mboka zo sala si réellement boya na kata coalition boza la communauté de bien c'est que pas sinon passe na ngai sengono ngai soki mokonzi ya mboka zaki na vision monene pona mboka pourquoi FCC ça zo faciliter et acheter ya ko accompagner na kata vision au contraire
bozo belela ba échec ya président na mission ya bato po bo inisaye bino ne boza na agenda caché te koloba binote oza muta FCC koloba binote oza muta FCC koloba binote za mboka mboka nezo belela président de la république tango président de bika yokana na bata FCC asinaki accord ayebaki na tire na bango te olingo ongo belela miso bato mwasi na ngaza mabe wa pusaka yo muta pusaki yo no bale nani nana pusaki yo ya yebaki FCC te tia azala na poto tia zo yawa depuis 2011 azala candidat député akomaka azaka député ayebaki bango te déjà le wando ki azola pele ba tuyo bitenge na zaka na kindoki sikoyo ya yebaki bango te abungi nani kuna o ya abungi nani te eza raison te chef de l'état conseil ngana ko pesa yi atanga à revoir bon moni biso totanga awana ozolinga président rebife azonga penza sima c'est-à-dire a corriger ba ordonnance na yo non na senga corriger te mais nazo senga na ye azonga sima na nini zana silisa ngana tanga na Kongo mona avantage biso totanga na Kongo tokei sali eloko te esengo na biso totanga awana Kongo tokei papa tanga culture africaine atanga histoire ya mikombe les démons comment vivre avec les gens difficiles. Comment vivre avec les gens compliqués? Comment vivre avec quelqu'un qui a l'esprit démoniaque? C'est simple comme bonjour. Très petit. Mikombe les démons. Rappelez-y. Otanga yango. Bazo le la pour rien. Bango baza bongo. Yo pona ko fanda na yo ça facile. Yo. Batu boni bakimi. Yo changer ba chaîne bonne. Yo ça facile. Et là bango mo. Et là bango mo. Yé pas ko FCT pour yé moko. Yo ça facile. Il faut na kabela pression moyoko o supporter yo. Il faut na kabela bamba o supporter kayo. Il faut na kabela moi no, faut na pesa moi na yo cadeau. Année prochaine donc au fête, faut na pesa moi no cadeau. Cadeau ya loyauté quoi na robert ngoni. Fidélité, on l'était. Eza mukie. Patience, persévérance. Eza mukie. Pendant yo za patience et persévérance né. Ko vana na yo. Yo le kindoki na mabete. Mais afani na yo, aboti na yo. Oyebi, ozo bebi sa CV na en direct. Donc ozo bato bazo ko na ndako ko bazo kanisa ko zolo ba solo, ozo bebi sa CV na en direct. Na ngena le bakaka boye. Kobo. Na ngena le bakaka boye. Omoni FCC. Ma be oyebi ya FCC. Président Félix Tshisekedi ayebi yango. Président Félix Tshisekedi ayebi, batumba bato epa na bango. Ayebi. Nini le gars en 2011 ayebi nini le gars en 2006 ayebi eloko nini yoko apprendre ye mais eloko nini oyo na kosenga na président de la République la cour royale doit être habitée des personnes vertueuses, des personnes compétentes qui ont les caractères ancrés de l'africanisme. Papa chef de l'état yebi ça ba conseil na yo bazo mbonga pamba te batanga mikombe les démons. C'est facile de vivre avec ces légendes FCC. C'est facile. Pourquoi les FCC bazotika na tunyo tisiko problème ya Félix Tshisekedi na Kabila zanini bazo welanini kasi bazo welanini na lobi bien président Félix a développé ambition na 2023 à sous candidat alors que na accord eza bongo te tant ozo piétiner accord ozo violer constitution. Tant que ça la biloko andengwana. Koloba violation de la constitution de la pexio déjà. Tout ce monde déjà que d'un seul juge. L'interprétation na yo. Aux constitutionnalistes et aux juristes. Bon, ce que comme interprétation, au côté na buzoba wana. Il y a une intime conviction. Au moni bako kanga yo par intime conviction. Ti bakanga tunde yakasi ne bacha na mandat d'arrêt provisoire. Fragrance ezalate mais par l'intime conviction. Jiza ko kanga par l'intime conviction. Buzoba bandaka wana. Nzamba la kisinga mukomso ozolo ba Dieu m'a dit olobaki na kama ba coronavirus na église pasteur alo bateke non masque yoza Dieu m'a dit yondo olobaki yangote na lobaki intime conviction kokota biloko na te ba commis d'un seul eza français yoko expliquer nga français donc le président a violé la constitution olaninga siko président po abima na violation wana atanga ka article wana te albatenga na sala ka article 150 soka tanga article 150 wana na ngana blanchirie mais soka telemi na article wana il a violé ça. Quel que soit les juristes à côté de moi, et puis bango baza batu moko boy, mon ba juriste est la majorité. Oyebi be mission combien dans la salle na yo? Et belé. Oyebi combien de fois yo rappelanga Kabila viola ba constitution ba mbalebe? Mais oui. Oyebi yango. Na yebi. Kabila zalaki nde
moto alala na ba violation ba constitution o démontrer ngango na ba anglais tout mais les lozana o tikala corriger Kabila te na ndenge a changé mais oui Kabila a changé mais oui a eu décision qu'a violé le soutien sur la commis président a raison appelé soutien a eu décision il va respecter la constitution Azal sous-président avant même à Longwa je vais respecter la constitution je vais respecter la constitution bien qu'il en a violé à plusieurs fois c'est toi qui as démontré Kabila a respecté la constitution vrai ou faux à Longwa tika mandat mais pendant il a violé à plusieurs fois yondo démontré te na bosani biloko na olobi na bosani yaka na image papa obosani te na lobi boy obosani na yebi yango soute na lobi boy to bela les présents ils un homme nouveau un né de nouveau on dit bis ko ngena zané de nouveau na zangana mabete on va revenir s'il vous plaît on va revenir tingi pululu aïe aïe na kikuti wala na kuti problème moko ya pasi Sele ya la guli ndeko nanga ya finance José Sele batu moko bazolelo moni tanto salaka mission na bandiko tuno makambo ebele okena ngai gauche te soki moto azali tout ça bon yoka papa moko azolela na kombo na yo Sele ya la guli excellence yo kolala te po tato azolela na kombo na yo ekopesa batu pasi likambo bokolanda sikoyo na moni mboka ya boyete ekopesa bino pasi mais naza obligé na lakisa bino yango suivez en image et puis on se retrouve après pour commencer à chuter bana babimaki na balabala babima même pas en dehors ya campus bazali na kati ya campus pour ba revendiquer reprise à ba cours lokola ba procès aboya otangisa ba décider ba marcher pour que ba konzi ba pesa bango occasion si ça n'est surtout qu'il était déjà en année terminale azaro zelaka défense alors er abimi a utindaku a matina campus pour aider baninga na ye na osala ba recherche ba méga ne sili ko bimazo bimana homme poisson ba méga ba policier ba télémaki er bazo mona zo ya mbangu je ne sais pas intention na bango ezaki nini ils ont tiré sur lui toké na justice yangai policier a bete masasi bakangaki mais wana mususu bakangaki était donc procès zaki oya sainte toké na justice ba condamné policier à mort et puis ba décidé que l'état congolais fait dédommager $300,000. Les avocats de la République sont venus me voir. Babi, si tu acceptes, tu nous donnes $80,000. Comme ça, on laisse passer les dossiers et tu auras de l'argent tout de suite. Et puis, ça s'est craché sur la mémoire de mon enfant. Après, je me suis dit, bon, autant mieux qu'il y ait un appel. Ils ont fait l'appel. L'appel Tokei, Kati, condamné policier à 10 ans, mais maintenir les mêmes montants. Mais Banda, avocat bazo qui est dans le ministère et la finance pour que le ministre appelle ça accord, lettre morte. Il ne veut pas les recevoir, il ne dit absolument rien. Alors je profite de cette occasion pour que mon Konzambo Kaibi Makamwana, puisqu'à un moment candidat, ils sont venus nous voir. Je sais qu'ils ont trop de problèmes, mais nazo senga na lokola na moment na alongola ki makolo na ndako ne po ya kotala biso. Ameka pe ko tia biso na ba droit oyo le justice na biso ezwa ki mukana. Très bien, merci beaucoup. Bana basala ki accident lobi na l'accès bino ngo na moi bana basala ki accident bayas ekumbeli mabe chauffeur ozo kumba bato ozo na responsabilité à vie na bango. Metan ozo kumba malamu te. Biwela wela nzela tala bana ndenge bazokaki makama ekomeli bana alors que bauta ikelasi. Mais na pesi merci na monsieur Didier Boudimbo excellence azali vice-ministre ministre ya enseignement primaire secondaire et technique à se rendre sur place pour na kopesa maboko na bana wana baoyo bazoki likama moko akufite bana baza malamu souhaite na bakozo ke malamu en tout cas Didier Boudimbo na bwakeli yo mokako pour na flexibilité wana à gouverner za bongo en temps réel pour répondre à la désirata peuple botala ngondenge zalaki na yoki esengo na motema nzamba zo lokumo po abateli bano likame komeli bangote mais bikumbi bakumbi na Kinshasa bazokumba ndenge nini ba chauffeur nyonso a descensé la majorité ba ko ba chauffeur à yas ba kokumba na vitesse moko ba lela sans cynique mako ba zela raté mbongo ko kaka lelo bazalo ko bato abandundo
expliquer si moi à la bande oloni bitabelelo e koliga lelo et teli lelo lieka lelo le baron balingi à partir de 12h VCB qui déjà suivant en image na qui passe mais sengopé en même temps pour zamba bateli bango en image tozonga pour continuer. Le vice-ministre de l'EPST, Didier Boudimbo, s'est dépêché au centre Diamant où se trouvent 12 élèves victimes d'un accident de circulation survenu hier mardi sur les boulevards du 30 juin. Arrivé sur place, Didier Boudimbo s'est imprégné de l'état des victimes et a aussi réconforté les parents des élèves. Conduit par le médecin directeur du centre Diamant, Didier Boudimbo a effectué les tours de salle d'urgence et chirurgie où il a pu échanger avec certains malades. Soucié du bien-être des élèves, le vice-ministre de l'EPST a signifié aux parents que le gouvernement prendra en charge le frais hospitalier de ces élèves victimes. Je ne suis pas là de gaieté de cœur parce que c'est quand même un choc pour les familles. Quand on est parent et qu'on voit son enfant dans cet état-là, par rapport à tout ce que nous venons de vivre ici, c'est pas évident. Nous étions en réunion et on nous a appris qu'il y avait eu cet accident. Il y avait des élèves qui étaient touchés et comme c'est notre secteur et ces enfants-là étaient en direction du lycée Bossangani, si je ne me trompe pas, pour aller au cours. Ils ont connu cet accident. Le ministre et moi, d'État et moi, Marie, on était en réunion. On a dû interrompre la réunion et que moi, je puisse... il a demandé que moi, je puisse venir rapidement et que lui continue la réunion de façon de voir dans quel état sont nos élèves. Et à part les élèves, nous avons vu il y a aussi un chauffeur et puis une grande dame qui accompagne ses enfants. Tous sont touchés. Et à notre niveau, au niveau du ministère, on s'est battu pour déposer une caution de $5 000 pour permettre aux familles de pouvoir déjà avoir les premiers soins, des scanners et tout ce qui va avec. Et nous allons suivre la situation de très près. Certes, nous ne sommes pas le ministère des Affaires humanitaires, mais nous sommes parents humains. C'est notre secteur, c'est l'enseignement, ce sont nos enfants dont nous leur devons assistance. Et nous pensons que les parents qui avaient envoyé les enfants le matin à l'école ne s'attendaient pas à ce qui est pareille chose, donc nous sommes dans l'obligation de les accompagner et de les soutenir. Et tout ce que je peux demander aux parents, c'est d'avoir foi en Dieu. Et nous savons que Dieu est là, tous sont vivants, parce que beaucoup ont parlé de 5 morts. Il n'y a pas eu mort d'homme. Donc il y a quand même 2-3 cas qui sont assez difficiles, mais il y a des bons médecins ici. Il y a un que je connais déjà particulièrement, on avait fait un voyage avec lui, jusqu'à moi la dernière fois. Donc je pense que les enfants sont entre des bonnes mains, les choses vont bien se passer. Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée selon le médecin directeur. Il y a 5 qui nécessitent une hospitalisation. 4 seront déjà libérés aujourd'hui et les autres, nous attendons les bilans. La situation est calme, il n'y a pas eu de décès. Il y a 2 qui ont été... Très bien, merci beaucoup. Alors, malé méthode kende. Bon, on y va structure et la santé privée. Quand même, na privé, bako ya babana, bazama lampo. Bana na sobo mai ba ona mama e mona ebité linga usugandeni. Ya ngomoni karma pa lo bakisongi na beli mama e motebolu ka place muso ti ba bongisa. Tanke ba bongisi te ko memanga ikuna te. Po na ebité so ba obeta nga tonga ndeni. Alors, ndeko ntingi polulu, malé mena suka. Pour expliquer le problème entre les deux parties, selon Yo et Zach, Bandeko et AFCC, bazo tenir un accord, il semble que, en 2023, chef de l'État est dans l'obligation de accompagner le candidat AFCC. Alors, Bamoni qui est ndenge yazo qui ne l'éviter surtout discours, il y a base, il y a IDPS, au Bayembaka, que remise et reprise na moto akoya, ba osala onka na yesu, ba osala ngona moto musute. FCC a la tena pongiwan. Et puis pasteur Guilia eko baki sali susu. Élection en 2023 aux alaté, il faut identification. Bamso balobaki 2030, bamso 32. Donc FCC a monique makamunios balaka qui ezali souté. Donc a commis la difficulté. Alors pour se ressaisir, à l'occupé à menacer pour mon rapport de force César. Ça nous avons compris. Mais un autre problème, aujourd'hui le chef de l'État consulte. Kabila zo kende consultation tetisiko na évité pour nani même sur Rosa na secret pour le binanga bakinga kato zo beta tout le monde mingi. Pourquoi Kabila ne vient pas? Pour na faille il y a pas de problème, on peut parler à autre chose. Mais d'abord pour na Kabila ba tout so mon hypocrisie à la résolu, il faut triangle salam. Kabila, Félix Tshisekedi président de la République, mais en même temps faille ceux qui bango ba vandi de toujours résolution à crise politique au toana ngolelo. Pour solution ezwama selon Yo, Nini Sengeli et Salama. Nous devons passer par un dialogue ou bien tout la consultation. Et puis, nous avons la consultation chef de l'État. Au finish,
chef de l'État il faut ça la nini pour apaiser tout le monde à dissoudre le parlement ndenge bato ebele bazolanda namonaki Jean Makabunda Kikwiti ya sengi alobi faut pas dissoudre le parlement à tout ni peuple andimi yango côté monsieur pas lobaki coalition FCC et Koufi et kozali sous FCC cache et ozali sous lecture nous ani na makambo nyonso c'est-à-dire que bazo putana na makambo eza pété omoni po koma na bitumba il faut vider ba processus nyonso so tangi na charte des Nations Unies na chapitre 7 batalisa quand il y a conflit bah étape nini il faut bokenela il faut évaluer les conflits il faut localiser la panne mon émission de science appliquée quand il y a un problème il faut localiser d'abord la panne et si vous voulez travailler sur cette panne là il faut créer ce qu'on appelle la sélectivité c'est-à-dire parce que besoin de panne vous paralyser réseau mobimba donc méthode non mon ba politicien bon na yebité et tant que classe que c'est ninge toza boy il faut ba revoir ba corps na ba na kikongo ba lobaka boy kani kifungiri lambulula ba lambulula. C'est-à-dire quoi? Ce qui est président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a montré que l'accord est empêché à gérer Moga bien. Va revoir quota. Va revoir quota. Sur l'article 78, à remonter que c'est possible de revoir quota. Article 78, sur Tangi Yango, au moment que Premier ministre est ici à majorité parlementaire, mais les autres membres du gouvernement. Bafungula presse wana pona chef de l'État qu'on peut essayer pouvoir naïe. Attends article 78 et puis ami balé na rappeler chef de l'État boye. Naza na moyen na ndenge na sala étude ya ba politicien ya Congo. Ndenge na rappeler chef de l'État iloko moko so ko ndima kolanda ngonano. Vital Kamerhe alakisaka biso Joseph Kabila. Andimisi saka biso Joseph Kabila. Alingisi saka biso Joseph Kabila. Bakome ko benga la bouche autorisée, bakome ko benga ye attaquer des pointes, bakome ko benga ye bakome belé. Mais mukolo oyo bakabwana na Joseph Kabila na 2007-2008 à partir à wana réputation Joseph Kabila comme ko beba. Bokena Genval ba meli bino Fayulu Abimi, président Fayulu Abimi, président oyo boko soutenir. Vital Kamerhe benani mpanza bendio bilongwa kuna yaka to créer bord. Bo créer bord na Vital Kamerhe. Vital Kamerhe abitenga na zongi sima malgré que Vital Kamerhe na ngai yonde ezala candidat. Kamerhe mutabenda Fachi mutalongwa avant. Ezalaka nengo na muta komo gagner ba ngai nde mais naza kuna te. Nazola kisa yo makamu ndenge ezalelaki. Kamerhe asali oyo ya ko sala apporter na ba relation na ye na ba vision na ba kamunions. Fati chef de l'État bimi président de la République. Vous bandit be mandat bien. C'est Kamerhe mutayanga na accord, Kamerhe mutayanga na accord. Zela. Vous bandit be mandat bien et sengo batutu bazaki na enthousiasme. Mais depuis kaka Vital Kamerhe a côté prison. Même côté chef de l'État bandi ko kita. Voilà selon yo. Té zabongo. Selon yo. Longo la flatterie. Selon yo. Flatterie selon yo. Tikana sils. Au moins les ana batu mususu soka sali yo bolamu babenga baba karma de tout de suite. Soko sali malamu asali yo malamu pour évoluer. Mais soka sali yo malamu o remercier na ndenge mususu même si ça na ngoyete malgré que justice kanga ki na ndenge ya justice. Mais chef de l'État a utiliser article 87. Article 87 ils ont fait ça chef de l'État ndingisa ya kokomiwe ako réduire peine à Vital Kamerhe. Makamona lobby à chef de l'État, talango bien. Quand vous regardez, il faut voir. Quand vous écoutez, il faut entendre, il faut comprendre. Talango comme Vital Kamerhe bien. Et ça parenthèse na fungoli. Par rapport à Makambo lobby, va revoir accord. Obi accord au basignaki. Atabo gang ba lobby ndenge ni sozo mais pour na biso bata kimia na sengi na chef de l'État, il y a possibilité de renégocier. Na kikongo balbakani kifungiri lambulula balambulula lambulula lambulula. Et comment vivre avec les hommes difficiles? Tanga mikombe les démons biso batangisa biso ngono to yebi yango. Et na minute oyo ko torpilla accord oyo azoko se retrouver te oyebi na psychologie sportive joueur abetaka en fonction ya jeu établi.
Mais ceux qui joueurs se retrouver dans la difficulté à combattre sur l'adversaire, dans nous autres, on peut attaquer. Toujours qui ne verra wana. Ceux qui chef de l'État a beau revoir accord à bafouer en haut par rapport à l'intérêt où il y a présenter, soit il y a peuple, soit il y a soit il y a tout ça. C'est-à-dire attaquer sur nous autres, il y a joueurs alliés naïe, n'a pas intérêt naïe. De son côté aussi, son allié Joseph Kabila, ce qu'on a dit accord, système de Sebataki, a se retrouvé dans le côté, à attaquer sur le corps. Au moins, presque aucun. Ni nous autres, un chef de l'État, les 20, ce qu'a lobby. Aux autres, la décision à Jarni. À la réconcilier, au moins, chef de l'État, d'abord, on a rappelé pourquoi aux président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourquoi aux président de la République? Au moins, on a 4 R linguistiques, 4. Kikongo, Lingala, Swahili, Chiluba. Mukonga zala président, Muswahili zala président, Muluba Mungala zala président, et comme tous yo oza président. Donc, Nzambe a organisé la façon nyonso. Nyonso ba ko loba. Ndenge no komeli président, ezana mutu aganya vie na Moyibi. Ezana mutu aganya vie na Kisi. Ezana mutu aganya vie parce qu'aza héritier. Ezana mutu aganya vie parce qu'a mérité yango na fort na ye. Mais Nzambe nde mutu autorisaka. Papa aux président de la République était pour créer chaos, mboke comme sous divisé pendant que aux président de la République. On nous a battu la siège, on nous a dit la dissolution. Non, dissolution président de la République sera salé en moi le coup d'état. Il faut criser ça là. Pour pousser na buzoba wanate. À cause la dissolution pour ne pas la majorité, à cause la majorité ni. Président de la République n'y a pas la majorité dans le parlement, attend Moussa Mboka bien té. À cause de Mboka logoté. Joseph Kabila a la majorité dans le Parlement, il a la majorité dans le gouvernement. Attends, ça m'a bien été. Mboka les gars, il ne pas là. Tout se fait la tête. Ce qui Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, ose continuer avec la majorité dans le Parlement. Il y a bien déjà que moi, Tsingi Pouloul, ils ont faux cop, ils ont faux idée. Position Nzamba, ils ont position malam. Ils ont mouton Nzamba Pessi. Ils ont chef de l'État. Limbisangane Nazolba Yomoko. Par rapport à l'Ingala, Bino Moko. Au Canada, na stade, au livre Mboka na Mboka Nzambe. Au niveau de Nzamba, gérer Mboka. Ça signifie quoi? Na biso ba initié, na biso ba maître, na biso ba grand esprit, na biso ba mfumunzinga. Yondo pesa ki Mboka na Mboka Nzambe, Nzamba gérer Mboka. Nzambe signifie quoi? Signifie la justice. Laissez la justice faire son travail. Laissez la justice faire son travail. Comment tu peux demander quelque chose en faisant son contraire? Laissez la justice, mon toit a un problème, la justice ba kangaye. Au comment nous avons kimia, papa pardon. Kocha Mboka na boulou yekete. Vous pouvez croire, vous pouvez penser, vous pouvez avoir des assurances que je suis chef de l'État. Si je fais ça, je suis ceci, je suis ceci. Nzambe, ce qu'on appelle chez l'eau, ça la vision yaye. Très bien. Ce qu'on côté vision yaye, biso va comment de la locobi, de la nambam, ou bien un codia. Ce qu'on côté si l'eau à Libanda, ou bien Nigolia bat makile koti, famille Panzani. On va gaskeba. Donc, chef de l'État dans le code, il y a FCC Cash. Chef de l'État dans le code, il y a FCC Cash. Donc, il y a après ça, Kimia, a divisé la coalition FCC Cash et survivre les sous. C'est-à-dire, coalition FCC Cash, une discipline Bazali et Bagangela Kibango, tous les Gangela Pebango. Une discipline. Vous constatez que Bazali, une discipline Bazali. La FCC. Bazali, tous les Gangela Bango. Indiscipliné wana. Et puis chef de l'État n'a pas bien. La petite vient à manger, il y a comme ça comme président pour demander que c'est légitime. Mais la loi ne libère pas l'homme du péché. Indiscipliné nous sommes ba yiba bambon. Obo yebi ke ba yiba suki ya solo. Et mon année ke ba yiba. O bazanga na FCC. O bazanga na FCC. So moni ba okanga bango. Ndeta pesa ki ordre ba ke okanga ba port illégaux. Ba kanya ngote point. So ba kanya ngote ordre de la chef de l'État. Ordre de la chef de l'État. Ordre du chef de l'État. Ordre du chef de l'État. Chef de l'État, mon colonel. Au lieu de 18h, quand on rapporte, dans l'ingénieur, nous avons un cousin qui a la souveraineté. Moi, je suis un hôtel. Un hôtel. Même une nièce, même une neveu, qui a une commune sous la sous la napoko. Ah, vous avez sous. Chef de l'État, mon colonel. Et à Yébi, quand mon colonel. Attends, regarde l'article 69. Nazaki, l'homme le plus heureux. Dans le monde, l'article 69, il a compris, Seigneur.
Dieu est avec lui maintenant. Dieu l'a révélé. Azoli la pourquoi? Nzamba zana yoko bunda bitumba yomoko na nzoto toko kweya. Nzamba pesa qui est pouvoir. Nzamba pesa fati pouvoir. Azoli ngabuna na mosuni. Na mosuni ko kweya. Vous êtes favorable na gouvernement union nationale? Gouvernement nyonso esengaka moi caractère union nationale. D'ailleurs constitution na biso loba. Gouvernement union nationale ya ni partage à gadoté. Et l'accès chaque province est à la représenter. Et dans le bien attend article. Voilà José Makila Rosonga Lisusu. Voilà José Makila Rosonga sobo tcheka province. Attends article 78, attends article 78. Article 78. Do mona bakamuni bakoma. Ba représentation ba province sur la visa ba tumususu balungwa te bazanga na place wana. Nte, akota bilongi ya sika. Après que jugé, na salaka mubeko mona albaga nini avant de nommer quelqu'un tenir compte de son passé. Batuni so bazala solo. Ça mona bango zala ko la porte à prison. Obesi kombo na yebo ondire mutu ndeko Satan bakoza la société. Article 68 hein? 78 on va terminer par là parce que je dois prendre c'est possible le chef de l'état abona côté Nzambe na ngai Nzamba zana ye pourquoi linga buna bilombe tumanzoto toza le seul pays au monde oyo tata toza le seul pays au monde nazo mona la te toza le seul pays au monde oyo moto akoki ko salela l'état soda fonctionnaire pe akufi atikeli bana na héritage ya nyongo héritage pena ya nyongo sali ndenge nga tata na bino na kufi l'état il faut futanga 47 mois héritage ya nyongo pe l'état futite le seul pays au monde où héritage ezalaka ya nyongo nazo kapasi Nzamba pesi azu cour constitutionnelle. Tikala Tangelo 78. Les présidents de la République nomment le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière alinéa? La mission. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Nomme les autres membres du gouvernement tenant compte de quoi? De rien. C'est le quota réservé au chef de l'État. C'est les quotas réservés au chef de l'État. C'est bonne foi. Chef de l'État. C'est bonne foi. Azana baziriste qu'on a battu l'article 78. Pourquoi vous allez là? Pourquoi c'est vous allez là? Aux yeux cours constitutionnels. Cours constitutionnels comme vous sécurisez déjà. Aux yeux en déjà. Moutakosa la poursuite contre lui Azari sous-souté. Tu peux te gagner l'élection. Si vous gagnez na yo, vous le gagnez yo. Aux yeux de la majorité dans le Parlement. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Très bien. Ndekonangai. Yom nous la présidence, conseiller chef de l'État. Président de la République, chef de l'État. Nzamba Zanayo. Au comme président de la République. Yom ko institution. Cour constitutionnelle et comme par ailleurs, justice aux anango déjà. Vous avez premier magistrat. Aux anandama batu na kati ya gouvernement. Aux anandama batu na kati ya parlement. Au lingo za kubutu les institutions. Ce qui va pensionner au BBC. Très bien. En voulant tout gagner, vous risquez de tout perdre. Très bien. On va revenir. Ne jouez pas avec les faits. Très bien. Je vais revenir. Les feux, Bozobank, sa chef de l'État. Quel est le feu? Papa. Kabila a promis le feu. Shadari, FCC. Non. Pourquoi vous parlez du fait? Le fait, c'est le non-respect des accords et de la Constitution. Ah, ça produit le fait. Mais ça produit le fait. C'est-à-dire, n'a pas exemple. Bozolo be l'accord, intérêt à peuple zanim par rapport à l'accord. Oh, mais c'est un arrangement de. Non, le monde est dirigé par l'accord. Tu vas nous avoir un accord, tu vas nous faire l'émission. Constitution est un accord. La Bible c'est un accord. Mariage a un motion des accords. Mais l'accord et la constitution est connu de tous. Mais l'accord est battu bali. C'est simple dans le bien. Quand il fungeri lambulula. Très bien. Président de la République. Atala bien. Na musuni boy na ndimite ko gagner. Très bien, c'est là la zozo. Na boy mabeya. Et puis na boy Tshisekedi wa mulumbu Tshisekedi et nani Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Ozala artisan ya partition en mboka. Na boy le koan. Très bien. Makile tangata parce que yo za na pour comprendre déjà que la FCC son président après si discours ça contre Mabeko ya ndebilo on a comment comprendre. Bana ba agenda ou bazo préparer. En croire ba dire. Ngai na boy mabeya. Ya mona lobi mabe ba bongisi déjà. Ça j'ai compris. Atala kota ezali na 78 et puis
na kati ya accord wana révisitation ya accord FCC aza prêt ya ko renégocier accord aza prêt. Très bien. Et puis FCC coordonne Emi Alobi, nous sommes disposés, il est le président de la République, à tout moment s'il nous invite pour renégocier, nous allons renégocier. Notre souci c'est le peuple. Coordonne Emi Alobi na ngai écoute que Luka batula ya mabe ya bazo tenir image ya FCC. Yo Luka batwa bien, net yo ninga nous bozolo ba bien na coach na FCC. Wabinzoto. On va dire, Nazio. Nazio qui John Kabamba. Ndego Florimbe. Voilà ma soeur na beba. Yo Nazio. Eza yo. Ya pesinga. Wabinzoto. Yambula. Yambula. Moto autu kolia pondo azaka presa ko sekate. Point 10 secondes. Kiabula, gouverneur Yao Katang, à Otaï Kinshasa, consulté par le chef de l'État. Chef de l'État, Ayambi Yenyo Soleki Malam, de Bazariba gouverneur Rebele. Nazari na Lubumbashi Mikolo, les gars qui amphithéâtre, Moko, Yaba étudié à Inelu. Babana Kosala, Bakolation, Kaka Libanda na Moiboy. Gouverneur Azoaka Makanisa Lobite, et Sengelia Bungsesikawan. Gouvernorat provincial Bango Moko, Yao Katanga, ba financer Misalawana. Na kendaka ko visiter ngo nyonso ezalaki malamu. Kasi gouverneur ndeka uti ko zongawa akepe ko tala yango. Ndenge ba travaux et comme na suka parce que à 5 jours donc le ba samedi, collation na Idilu sengeleki ba salle l'amphithéâtre wana surtout dans la période de novembre na ba moule belé. Atali yango lundi, mardi bâtiment nyonso wana ya bibendo ya salaki ekwei. Une grande partie ekwei et bomi pe mutu moko akufi et puis ba blessés grave na kati. Beaucoup de choses, enquête et fungwami, ba responsabilité sur les préméditation, est-ce que ça attaque moko criminel, to ezalaki erreur ya ingénieur po moko ya ba ouvrier akufi kwa banda ko sala place wana ba blessé pe baza mais étudier ata moko azali attaquer. Beaucoup de polémiques autour de ça. Bosolo la politique a fait un reportage, suivez en image Toza Rozonga pour terminer. À tout à l'heure. Après avoir passé un séjour de 72 heures à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il est allé répondre à l'invitation du chef de l'État en marge des consultations qui se tient au Palais de la Nation, le gouverneur du Haut-Katanga est retourné le week-end dernier à Lubumbashi. Le vice-gouverneur, le membre du Conseil de sécurité de la province, ceux de son gouvernement et de son cabinet ont été présents à l'aéroport de la Luano pour son accueil. Comme tous les gouverneurs du pays, Jacques Kabula Katwe a présenté toutes les difficultés de sa province à l'occasion de ses consultations présidentielles. Dès l'aéroport, le chef de l'exécutif provincial a pris la direction de l'amphithéâtre dénommé Kalaba Mutabusha de l'université de Lubumbashi. Jacques Kabula Katwe est venu inspecter le déroulement de travaux de finissage de ces cadres destinés aux grands événements de l'INULU dont il a financé tel qu'il avait promis aux étudiants. Ce qui sort de notre bouche doit être respecté, quel que soit ce que nous sommes. Nous pouvons être politiciens ou pasteurs, mais quand nous disons, nous promettons quelque chose, c'est une valeur de la respecter. Étonnement, 3 jours après la visite du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula, cet amphithéâtre en construction s'est effondré, causant ainsi mort d'hommes et plusieurs blessés. Plusieurs interrogations surviennent dans les têtes des Louchois. Est-ce un sabotage ou un effondrement normal dû à une faute professionnelle des ingénieurs? Difficile de le prédire pour l'instant, en attendant l'issue des enquêtes. Très bien, précieux Mouyoko. Bokangaba Kombo ya batu bazara bosolo la politique. Précieux Mouyoko, l'infatigable. Roublin Bamba. Mon attend son abenga bango. Précieux Mouyoko, présent. Roublin Bamba, présent. Ordi Mobala, présent. Félix Kalamba, présent. Maître Régine Poy, présent. Priya Chara, présent. Bon. Joël Nzampungu, présent. Bayamba bango nyoswa Mariam Kwetu Kudila. Ange. Ocha Mohamed, Platini, voilà la grande famille à Bossolo na politique officielle. Vous avez le livre Changement de mentalité, Joseph Tabou Amundala. Changement de mentalité. Très bien. Fatih, n'a pas changé de mentalité, c'est du mode de gestion. De la base jusqu'au sommet. Très bien. Azong et la triangle. Vision chef de l'État, banal bas c'est un jour. Vision de Moussouizani. Visionner monsieur Zani. Tant que vous avez bloqué, on va bloquer la place. Ça l'a clair. Changement de mentalité par rapport à la gestion, le mode de gestion. Le président de Biga dans la position est bien.
mboka eza na maboka nzambe ye mutu apesaki mboka na maboka nzambe maboka nzambe c'est la justice asali la justice ekorésoudre baproblème nyonso et justice accord ba renégocier azwa comportement ya mikombe et les démons comment vivre avec les gens difficiles les voleurs les malfrats les sorciers tous na bango na ba famille comment vivre avec ces gens là très bien tala bato muso pasteur Barut avana na bango pasteur azo ko funda Barut pasteur Barut ake azuba céda pasteur asali ba cédé soki 3000 cédé yo muto osomba ba cédé wana obosani pasteur muto asali lokane wana yo zo mbongo to kenanga na yo o annulé loko wana basala ba fausse campagne contre pasteur Barut mais muto asala ngo pasteur ezaki pe pasteur alors ko sambela pe wapi pa pasteur Barut osomba na place pasteur Barut asala déclaration contre batwana pasteur ko sala l'église pemene ya camp riche a utego wapi asala kin ko nini pa Barut osoka pasteur Barut asala déclaration contre kasi biloko yango na fozwa ka mateya wana lebise te pasteur Barut ba yibiko vivre na bato difficile avana na ba ingrat avana na meyib avana na ba sorcier ma vivre na bango ndenge nini zo ezaleli wana biso totanga mikombe les démons très bien on classe wana totanga yango moni ko tondisaka ba conseiller ba uta poto batangi système africain te très bien donc tant que bana ya zotala attends les Benelux ozo bana makamusu ya zotala Canada aba quand j'étais dans sa vingtaine il y a pas de problème mutunyo son avis azalaka na jida na ye mututu na vie azala jida Etienne Tshisekedi azaki na jida na ye yeso azaki na jida na ye partout ozali ba jida ba yeso asali recrutement mais jida azana kasi biloko wana yango fait quoi ça chef de l'état nenga za wana ayeba qu'on devient champion après avoir combattu. Aluka facilité on a une majorité dans le parlement faut cop le gouvernement n'est pas la club d'amis très bien club d'amis on peut sa solution dans mon côté même en France tout gouvernement au bazaka ndenge moko na président de la République famille moko na parlement basala ke le côté ati que le on a azwa position nzamba pesier très bien atale na nzambe yenda yeba ko négocier ko renégocier accord na lobi bien quand ki fungeli lambulula balambulula atala mikombe les démons comment vivre avec les gens difficiles chef de l'état merci on va bien les riches ont leur passé les pauvres ont leur avenir très bien les lots à président mais en 2005 même Yomoko même maman même papa mutomoko taïba ko za la très bien le lot comme président merci merci est-ce que la gingagati ba to se rendre compte que ba perdre le pouvoir et la présidence ba misupe ba to ba misupe bazoko bazon di matin oui ça calcule à chaque jour très bien merci beaucoup alors tout le monde a mabo to si ça zela azangi yeso silisi zela ngane na tunayote loba honorable Ntingi pour le Longanga Maele moto amiso mine outi ko lobala ngai awa o répondre la vraie ou faux pour tout ça la résumé outi ko yebisanga wa vrai ou faux que Nzambe atindi yo na kati ya FCC pour délivrer bateau yo bazali caractérisé na mabe vrai ou faux ezaboy vrai ou faux outi ko yebisanga awa que chef de l'État a violé la constitution dans le bien article 658 vrai ou faux bisanga awa que le chef de l'État doit apprendre à vivre avec le démon très bien mais comme les démons vrai ou faux bisanga awa même Kabila a regretté na comportement ya batunaye mususu oyo bazo gérer mboka malamu te a senga kutu ke baza l'approche à peuple beaucoup m'approche à peuple d'ailleurs kuta bakse ke loko moko bino bo senga social bino ba député bongo ya peuple bozo talaté na biske bino boza l'approche à peuple mo boza l'approche à peuple té alors belak ba ministre na ba député boza l'approche à peuple vrai ou faux tu bisanga ya ke eloko FCC na cash baza ko welela ezaka problème moko respect accord moko nzambo kaza na obligation ya ko respecter so ka respecter té et ko produire moto à respecter accord ou bien à renégocier ce qui a sali ya moto moto goya ah non bah chef d'État va passer avec condition t as président en fonction hein président en fonction va passer avec condition t bah sengi na ye à renégocier accord hein à renégocier accord va renégocier on le biso va dissoudre parce qu'il y a on est lié bango ko bossa te ceux qui par exemple la vérité par exemple entre guillemets basant la vérité que muta gagner ba élection mutu mususu au moins comme haute trahison donc ça marche à cocaïne Moutani a discuté mingité. Très bien. Merci. Nous avons pouvoir na muto pe basala kine deal, baza la kana position na parce que yako bimisa haute trahison. Très bien. Merci. Banga haute trahison. Merci. Merci honorable Kokitsano Maboko. Merci monsieur Sili. Joyeux anniversaire na collaborateur na biso direct ya bosolo la politique. Papa Paprino Chombe, yenda zali mokolo radio Momble na Bunya. Bato bayoka biso radio Momble na Bunya.
Paprino Chombe, joyeux anniversaire. Mbotama et l'amour, happy birthday to you. Paprino Chombe, Mbotama et l'amour, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Et Kendaki au Capernaum, père Ibisi Baye Kolibaye. Makamo chef de l'État, le 20, ce que Zuma Lobanaye, Moutomoka Ibi a moté. Mais pour comprendre le logo, il y a Koloba. Bon, mais quand on a l'exercice, Mukolo Marie, maman ya Yesu. Ayaka Gotala, Mukolo Elisabeth, maman ya Jean-Baptiste, Ayaka Kutana na Yesu. Na maman ya Yesu Marie. Alataka roba ndeni. Elisabeth, alataka roba couleur nini. Mukolo Yesu alobaki na zaché lelo na kulia na ndako na yo. Na ndako azaché balambaka nini. So bozwi ba réponse wana, bokozwa idée ya koyeba chef de l'État kolobani le 20. Kimia na mabota na bino, Nsingi Pululu a été notre invité, député national. On se retrouve demain, le même travail, le même plaisir. Bye bye.